Natie ba orchestre tout ya Congo. Na maison mère. Ténor c'est le rôle en nga na abimiti. La quartier la terre où tout mutu azate, chanteur azate. La BCBG sikonde a na ba masa ba yemba bien. Mais na ndenga capacité pena ba ténoriste. Hein? Bakoli. Place où t'as pas fait rigolo la banane yo mo so va défendre. RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. Le site Zaka Moko. RD Congo Info.fr. Site Karamoko Ngwan. RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info.fr. Toujours Maya Sika. Babi RD Congo.fr. César Angadi toujours. Yarolobelezate Talara César Angadi Babi Kleboa. César Ngadi akangi masolo na ebisaki bino bopola me bondi mate César Ngadi yo Kleboa Keba ko naviguer na lo yengete. Faut kota na site oyo okuta ba grand prêtre ba kolo idéologie ba grand star. Bisotou toi na katia RD Congo Info. Au moins masolo puis na do rassurer bino déjà que beaucoup ça actualité tout ba news tout. Aux UAP. On ne connaît pas à demander, il n'y a rien en face quoi, c'est maïs. Babi, tout le monde est d'accord. En tout cas, bana potonio sobota lango, ben formation sur. To bloquer bango avec RD Congo Info.fr. Binomo Boebi. Tout le monde est d'accord. Yo nani, Homera César Ngadi. Oyiba idéologie, yo yebi idéologie, yuma à genoux, bima polémique. Bolinga RD Congo Info, place Bozali Mbote Belé. Bino Bolinga émission na bino le podium avec votre humble serviteur Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Mobile Azanga Mbanda, Ozoye Wapi, papa chéri na bango, race de vainqueur. Émission na bino Bolinga yango yo, émission ba Sandra Mouté Babalingaka, émission ya ba Jenny Mouté Babalingaka. Donc ba clair à famille oyo osara na kutute. Venanga César Ngadi, tala musala to sala, tala musala do sepeli sabaton so balandara biso. Donc Amérique, Europe, Asie, c'est ani partout Afrique. Émission na bino yango o sepeli sarabino, pesi mote mingi. Na masana ngai Joseph Wadi Makinda. Donc les londe bomoni awa, toza na Kasavubu na prince et enseignement, to na la Zamba, to ko visiter artiste et musicien R Kelly, Anaclé. Tu es pas tout sur la naïe, tu es ma solo au Italie, tu es pas détails pour la maison mère. Boulela il est là qui, sans plus tarder, tous doivent inviter Nabiso. Kadimou ya to sur la naïe, tu es naïe ma solo quand des la Kadimou ya to cascade, to tamola. Non sera pour nous faire savoir une image de l'artiste Nabino au Bolinga. Kabiso to salara musala to 2016 to tika tante. Ocheli ba biso ocheli bene to tika tante to ke tina suka. Donc sans plus tarder, nous avons Anaclé, R. Kelly, tout sur la naïe, tout est en solo, au Italien, au Italie, maison mère, Anaclé Boni. Ouais, qui t'a papa langaï, journaliste à swag, journaliste, Facha pour de belé, t'es pas ben non. Arrête dans swag et robot tamara. Bonjour, bonsoir, on a tout Hollande en direct, il y a site Oyo, RD Congo Info, donc bonjour Nabino. Je salue premièrement. Avec respect, Yemoro, le boss, Pito Lukaya, la référence de Kampala, Pito Lukaya, la référence de Kampala, Bossente El Madine, le direcable. Et puis, Yemoro Titika Mbe, à faire des millions, toujours puissant. Et puis, Paul Katala Sheraton, mon vieux Wana, Batunanga, on s'en passait, ça n'a sur la banque. Jonathan Pangi, Bolingi, mon ami, Bolingi, le grand neuf. C'est ça quoi. Anaclé, yo yebi. Et la première fois tout ça en a yo. Donc ils appellent première fois pe mutum susu à Landa. On a tous bête moi shit mke na sima. Otika faire rigolo la poigne. Bon
eza nalinga na loba makambo wana souté mais comme je n'ai pas un problème na place nazalaki na bango souté na bango problème te parce que nga nalinga polémique souté je n'ai pas kudia mutu na ngai wa je n'ai pas le temps ça la polémique on comprend naza na wenge musika maison wenge musika maison mère équipe nationale ceux qui natikaka esenga souté donc tozala susu esenga tena déméré yango natikaka même ba cause na loba loba on a même mission mususu on comprend mais so na mina bando loba ba cause wana emso ko créer polémique mo vraiment na so na tana na te donc na pesi bango mbote place bazali to kabana kana musala bon malgré tout le monde na peu boité mais eza na grave te ata téléphone pe osola kana te to sola raté voilà franchement to ko ça public c'est to sola raté et c'est nga na za te le na za na wenge donc gloire à Dieu quoi. Et le souvenir nini to et le nini important ou valeur aux opanaï te asa grand chanteur fait rigole asa grand chanteur ya osakana te ba tout ba be atanga la bina boya ati le ti lobby mais conscience asa grand chanteur ko sa pembe na epé asa bon chanteur to yiba vraiment maele c'est ça quoi mais ça la ronde en temps matwal ba o malo quoi siko esalanga mabe esalanga mabe te so na biki esalanga mabe naza muté en mabe parce que muto aza déjà grand o déjà mukile confirmer la chant so esinga na emba lwa e na omona neti na plaisir ko tunye bona ngati plaisir na ngai ko sakana te plaisir na nga quoi plaisir na nga na ko banga pe na emba na oza mo biloko mo lwa madilu oza biloko oza asa miguela oza biloko mo biloko la Carlito baza ba grand chanteur ya mboka mais ça nga plaisir na enfant c'est bon c'est que na oza na âge na nga pe be mo na muke na makambo mais ba ko kokisanga na mikolo c'est que na za na makambo quoi dans le sens quoi atelo mo wa kalobeta na linga na polémique te ba na Paris na biki ba masala nga Rishikanga styliste le fils sage Moulele mama salanga malgré ba occupé ngate bon ça on rien mama salanga na mikolo ba occupé ngate na bo sanité Rachi Ken mako isambo Rachi Moulele ouais et là on va rasundeni salaka panananga yonde prochainanga papa sa yo fale babo salanga pomia kajuda colonne fait despertose na numushinga kalanga tamawa malale akambia sungangai Francis Bosso sunete kanga Christine Sitara framanga na koeba ndanga nini yo ningalaka Edoshka boko na koeba yo ndanga nini yo ningalaka Lizada sona mana koeba yo Moi les passé ne revient plus mais tout ça siko yo na masolo ya mudinda ba foko ya mystique ba nikide on va pena to betela on c'était mais pourquoi ça là qui bon qu'est-ce que c'est que belé pourquoi ça là choix maison mais te ezalaki souhait nanga na bulai ta place tang na komaki place nazalaki avant na wenge na no bule so na longo afona ya wenge eza mutu nga kota kutu wenge déjà na ya de wenge mais na mona ka vitesse ya makambo linga simbalante par rapport à chanter par rapport à mon esprit parce que nga na uti mbala moko ina l'église on comprend esprit wana bana na zonga na zwana na makambo après là donc voilà quoi na non vieux déjà wenge et lelo na wenge c'est ça quoi na wenge ba yamba onde poto ka masole belé babenga bino bana mbanda makambo ebele toyoka onde na bino na bamususu bosolo la raté ba relation bien zate tout ça te nga pena na wenge na za makambo wana za te wana za ba leçon dit wana za ba leçon dit vraiment eza pena ba leçon dit ya osakana te makambo na wenge to beloba maate yeloba maate biso to za na wenge to ya na wenge sur personnellement nga ba yambanga kitoko nga kutu kokota langa de na lupango caméra rozwati mo lupango kokota langa de na lupango ba fanatique beta de maboko na yembala nte parce que ba yeba savoir faire déjà nga
Vous comprenez? Lelo na ye na wenge lelo nazalaki arkeli arnaqué lelo na groupe na bakisi bakombo bakomobenga le numéro 10 numéro 10 oyebi ke 10 ezalaka servant monteur ya équipe kasi tinga na numéro 10 yo numéro 10 bamiel baza batade baza tuna bango bayebi soki ye numéro 10 parce que naza capable ya interpréter baya tout naza capable ya makambo ebele na danse donc songa na ade na podium nakoyemba biloko baya tout donc tokobeta mpe concert nga moko mama oloba je te jure nakobiso mamba solo moni ya charge oloba wana eza na mesala nango nga nasalaka trop nga nazalaka motu mo nga nazalaka motu mo natravaillaka trop vraiment naza mpe na don wana nzambe apesanga esprit ya kointerpréter baninga vous comprenez je sais bien interpréter les autres vous comprenez je sais bien interpréter les autres nayebi na savoir wana vous comprenez kointerpréter bato ezala nanga elo moins mpasi te vous comprenez so otie te momo nango ezala nanga elo mpasi te palanga yango ozomonake bazobenganga po public wana etali habité ye numéro 10 yo numéro 10 yango bacharge wana mpo bato oyo kutu baancien na yo baza mais yo lelo ye numéro 10 kame bango mpe baluka bakombo bango mpe bamibengaka te 7 te 11 te 10 cerveau moteur nga mpena na cerveau monteur donc nazoba mingi sur le plan artistique hein. On comprend sur le plan artistique. Pour nga za moyen na chanteur. Te nabi bongote. Nabi bongote. Nabi bongote. On comprend nabi te ke bango baza sondeni te. Ouais. Nabi bongote mais dans sens que il y a makambo public etala ke mona ke yé numéro 10. On comprend. Yé pena numéro 10 parce que baya tout ba biso tout no tche bango miko ba biso ke wana 10. Anaclé oye osali nzembo na za mudinda tomoni promotion salamika bino yo Nicodème ka banzembo ne basali promotion mais tomoni ba ancien baninga mususu promotion salamika pourquoi te moni personnellement bena moni promotion moni wenge pena basala promotion te tokolo to le photo lo bango artiste mo fo mi sala promotion netingai nazwaki moi difficulté au début à promotion parce que nazalaki à contacter na mutu na yembelaki tu vois Pito Lukaya je salue Pito Lukaya la référence de Kampala très fort la référence de Kampala Pito Lukaya elle m'a dit le direcable toujours moi retard wana mais ekufeli nango te to se rattraper ngo muke malembe tu vois on a déjà pesa biso banzimbo apesi biso makam ale azo anga so memanga na TV hein neti bo faya papa ya kosala na émission fa bengaka yo ya sala na émission non faut nga mona sala émission nga mo fona promouvoir nzembo nanga tu vois dans le sens là ba o balalaki biso quand même nga na sali promotion à 100% te mais quand même 60% 75% na bundi na ba propre moyen nanga nazo sala quand même le pays donc il faut quand même ba reconnaître en so ça reconnaître ça mabe mais mudinda eza nzembo na yo moko komi eza nzembo igwa pesi nga na yemba na interpréter mais na bakisi mayele ebele na kati en tant que chanteur en tant que élève en tant que étudiant ya ina parce que nga na leka na mama otanga pe na mama oyemba yango zomona na obenga na mibenga 10 eza mapona te na yebi makamu na yebi ndule nana ina ko ba mususu ina te nga kenda ina ba o ba mususu ba kenda te o ba kenda te désolé tali bango eza wana oko pesa pe minerval ok kota o ba kenda te mitali bango moi j'ai eu le temps d'étudier la musique donc nga na leka na ba na tanga ndule na tanga na yebi solfège ba chanteur rebelle ba yebi ngote on comprend nga na yebi solfège et puis naza capable ya interpréter batutu naza capable ya koyemba bilesi oka nesi bafokalo na yembi na nesi mayelo na kenda est-ce que ndolo bo interpréter batutu okosa elo au moment bataille à deux personnes différent yo faut ponela nga na sala nga c'est la biso atelo mo miel na kende nano na kende na batu pena ya likolo po ba mataka pena na nenga mouvement nesi
Ifi matana ya Diego Music Shana Petrole Patuma Tuba Tosalaki na bolingo Yolandi na yambongo Tosalaki na bolingo Yolandi na yambongo Yamane manganga Maka kamisuso zangalanga ya Ifmadima Yosali basa batokomala na lisusu te Nga oh yo on a parmi vocal msoube eza vocal moko boye masa café ko mayemba ngo bien puis ba ya ki ma vocal wana ye mo pe café mo pa bunda lango mais so attaque nga 10 match na yemba ngo nene loko moko te vocal moko te na wenge ça il a biso kasi ya miel vocal à miel Nandinge osala molongani nanga mosusu te ya lelo komisinga kiwele mon bébé nasala nini suis revenu fou chéri yo mokonde olobaki nanga papa na yo balinga nanga molingo ivi matondo bayebi noblesse motema mona motoke dinwe yawera sone miela lelie moi base wana kitara yango aussi nini susu oya kala kutu na papolara héritier Gogan bon bonne chance place à Kenda azalaka pena artiste mo egetaka ye te azalaka pena parmi bato basola langa bien orchestre nazwa na ye mabe te a comprendre que ya dape a bosser tu comprends nga pe o na ndo ka libanda pona ye tango na ya mouvement obike na mona ma mususu quoi mais bonne chance passe à ça akolaki asengaki alongwa amona que il est temps pour lui quoi bonne chance moi j'aime pas la polémique et puis maman boye bima baloba album na do bimisa ana besoin yo yemba yake so yo mo boye masolo so na besoin na yemba mais wana ndeza impossible yo ebinga zana na wenge Moni, on a fait dans la permission à Igwe. On a dit qu'il est encore le moment. On a ça là, donc c'est pas encore le moment. Toi, ça reste. On a l'ingara mingi. Na boaki kawela la mola nanga moko mulala. Na se referaki n'histoire basi mibale bawala ki mwana na tango Salomon po makila na lengi mulalo esima te tanango ya chabala alisi baba le roi d'Afrique obeta toloti na te net makadi dia taba musko babe nga 10 match umono eza pamba te tala na lo bato bazotala bango ba juger bokoma botia ba commentaire so na kosi so na zo koma mango na lo bate parce que na za capable ngai na yebi makambo mosusu te nzambe asala ngai apesa nga don oyo ya voix nakokumisa koyemba na ngai donc naza na boulot oyo eleki oyo nayebi kosala bien te koleka koyemba eza te donc naza na voix merci encore ya le tout puissant mpo ye moto apesanga voix oyo mpo lelo biso ba fleur surtout so ki nzembo na place nakendaka na olinga kuto oyemba place nakendaka bashashaka moto mayele wana classe début wana fo bena po raisonner bena osala intro bongo fo na mayele mo ya chant labima salaki serviette balandi ngai préféré ya cuisine amour na yo na lela yo sedi sutra na motema na ngai yo otiki atela mati soki esalaki ngai nde nasalaki bongo me ofundi nga anake so bena transfert fo bena transfert a cher na bena joueur sobi ngambo oyo ozoluka te nga naoluka ngambo bon, je me sens capable, c'est pour cela, fanatique à mon yo, c'est toi le numéro 10. Baya bala ba emblème na bango, baya bala ba slogan na bango, bala ba kombo na bango ba michang. Na ko sela on publicité na bango ta. Oui, batu na batu mi benga na ndenge. Bazolo bango batu musu bazolo ba yo zolala, on dirait tenga na moi. Babi na mo calme. C'est la nature. Fona la mwaonde, ngabando bunda. Ba wa kena finga l'autre là. Kola mko yango wana buzoba
okamona nana tanga na te ngande makambo koyemba soki otienga tembe na minute na génération na ngai na toye na baorchestre na minute so pena na bagénération na ngai ténoriste lokwa nga nana bimi nano te na bimi te à part na maison mais na baorchestre mosusu yo ndimaka nani te na baorchestre mosusu natie baorchestre tout ya Congo na maison mère ténoriste lokola nga na bimi te na bimi te yo osepela mpe na chanteur nini na baorchestre mosusu nasepela na bato tu bayembaka bien mututu a respectaka note na BCBG sikoyo nde na bamasa bayembaka bien mais na ndenge capacité pena ya baténoriste bakoli baomi mikolo na musique mokolo azalaka te bango bakoli nde na chanteur na age bango bajeune kasi oyo jeune aza te ténoriste aza te BCBG te ténoriste aza te ata moto ndimaka na chance ati na mutu na ndimaka na chance mais mutu na ndimaka na chance ndimaka na chance azali neti Rio aza malgré akoli mais aza ténoriste ya bien ayembaka bien na musique mokolo asalanga Mignon Abraham ayembaka bien on comprend toleka mais soki obimama mikolo wana lelo bawera bakofolo mikito bape te tano obiba mikolo c'est bakoli parce que âge nga non jeune par rapport à âge na quartier latin du malin na quartier latin kutu mutu aza te chanteur aza te ye mora Félix Wazekwa pas Félix Wazekwa bon nalinga ve wana Wazekwa est grave mais na orchestre ne chanteur aza te pas fali ye mo dikap namona nda yembaka trop musicien bakoli et bon place où t'as pas fait rebola banani oyo mo so vani ba défendre te kuna ka ye moko chanteur aza te ba faut ba travailler net ba comprendre mutu ba vanda na ete donc aye mo ndem tayembaka bien za bon chanteur aye bo yemba comment recruter bata bien moi faut tout na est faut ça une émission kuna bina chanteur aza te chanteur net ba niveau lo ba flair opena ko yemba bo mutako ka char de poule ati semble ati tous ata parti moko lisusu ya modinda oka bolingo changer identité pito luka bolingo changer nga identité lipasa oh ya sambalanga sala famille bolingo bien mais pourquoi biso batoto kotisa infidélité oka fleur on a bimisa parce qu'on a mis sur ba chanteur ya niveau bazate la génération o que guerre aux oko kango guerre ba yebi nga batala nga ba yebi guerre o ndoki vraiment batala mais les hommes maison mais to lo bana on peut moi c'est comme si on était besoin d'avoir problème na kati ya Sankara leki na TV bolongo écoute besoin d'orchestre mais attaquer bino boisi bukendaka te attaquer bino mambo ebele bozo kokate bozo pena misère parce que na bino na kati na bino ba makambo boy pourquoi misère la boîte te voilà so balo ba musu misère la boîte te mais pourquoi zo attaquer bino voilà les propos tenus s'engagent que mais il y a bisa ta vérité makambo ni za na maison mais te lauréate o ngala yebi ke lauréate et lauréate et ça que moi la cuisine interne mususu ça peut pas être exposé dehors bon il ba mamsuté vous comprenez mais ça te à propos les autres ils ont engagé comme mutatena qui en quoi na la mort dire wana ti na la mort pena rolobati na la mort dire ti na la mort dire ti na la mort dire ti na le répondre wana ti s'il te plaît comprendre tout le monde qui est vers la fin na habité peut-être vous allez le pour nga obimisanga bon bana poto bana mikili chanteur na bino ye o bino bolingaka mingi o bino bopesaka ba chance bozwana autant na lobit boyoki so na lobi mabe bolimbisinga mais je crois pas que na lobi mabe parce que na tali kaka bino mo pe boza conscient boyebi na babiloko na yembi est-ce que na komito na komite so wana litoi yango ya ndule nena mi benga 10 boy na mi benga te public
la samba public pour un public me décidera hein public so ba boyo a oyemba te igwe loi forêt après ça public pouvoir wana ya repona décider on comprend donc non c'est la binora boulot ya bien boyo ka nikide ne na pesi fleur nikide yem mama nango mais boyo ka mo ba fleur mo be na baxi na nzembo wana bo comprendre que na mukolo nazo kola déjà nazo kola siko par rapport à la génération na ngai ya ba chanteur moko azati donc bambote na nga na kopesa bayoka mingi sans poto yango ne bimi et puis ba continuera toujours koyoka mudinda wana za ba chef d'œuvre net place na yara yo kama salanga kana ipo vraiment na wenze oni sombele kaka fumbo bosani ko sombela nga mikila et pourtant bo to salaki ngaya na ka mawaso na zo yemba boy ngamo no mi yemba me na zo ka biloko mo na zo bimisa na zo mini mate ko na pesi mbote na ye moko Pito Lukaya, la référence de Kampala. Pito Lukaya, la référence de Kampala. Tozo Zelara, Pito Lukaya. Tozo Zelara, to changer ma solo. Faut que ma solo sika, car mystique, ma solo mata. Pour battre ba olo batro. Habité contact, muto alinga contacter. Alinga contacter ngai numéro nga beneza. Tobo ya monsieur biat muso ba contre molema quoi. Mais bon, soit quand même bureau, numéro de bureau, ESA 029 00243 29 20 49 118 00243 29 00243 99 20 49 118. Pito Luka en direct de Kampala, na Bosanité El Madine le direcable. Na Kitiwana na zomona masa na Jonathan Pangi Bolingi américaine international. Baya ba to ben de la social. Vous comprenez? Félicitations. Yé moro chic bazola comportement ya Nzambe revue futi la matita liebo na ye wana na moni ve nga nono kuri masolo na bosanité ve nga Pito Mavungu Pito Mavungu to mona na kala tele émission benga petit no sala bien nazo mona ba masa na nga siko na nenga ba jeune na nenga Paris parce que biso to na base nazo mona le fils Sage Mulele nazo mona Richikanga le styliste nazomona Rashi Kene Makoi Sambo Mulele Rashi Mulele nazomona lisusu venanga Paul Catala Sheraton atala en hôtel ya danger na Belgique Sheraton venanga Paul Catala Sheraton na bosanité na niveau Finland venanga Gento Sigalo batutu balinga arkeli ba frère chéri ba bisou na bino donc bo pesa nga confiance na CP Sarabino na loyembo de fleurs na bonsalio pendant la tisa chérie nanga foalenga la ta costume balinga tolia sensen ya lamu ba partage kana moto yo lingi ngana kuti nana ko ngana kuti nana ko na beti mogondo et puis na la télé nanga linga kai bon mais ça la benga 10 match le numéro 10. C'est moi le numéro 10 quoi. Oui, que 10 ans, même mission ngambo. Oui, on a profité na pesi mbote mingi. Et là on y ndi misote. Te tango bi même sanga. Mambo na oyemba ne na mi loba ke na 10. Nazo koma mambo na mi yembela te. Nani ngo yembi. Yo kinde ninde na so yemba. Te ngaso na lobi yanga. Ba lo batamsu neni ye andimi ende to aboyi ende. Wanga bombi sekrilanga. Bata solo silisi bafanda pena bayoka nga trop baya siko fo boyoka nga ne tourner na yemba bo comprendre ma bebele boko ya pe bo so ba courte bo ya pe bo so la nga na pesa ba système ponga sala demi ton na passe ana ke teti demi ton tenga nga chanter na sala demi ton tenga o mi teti ba yemba ba demi to ba yemba ba organ ba yemba mabe net nine te to tanga te nga so biloko na sala ngo te ba non somo amike na mahambandule nde totanga eza ba non somo amike so déjà chanteur à Lonyango il est déjà dans les bancs voilà court wa sala ngo zonga sko nga attaque le numéro 10 na biso que demi ton organ mais ma be pour la chanteur eza ba non somo de foyer longwa déjà pour un bon chanteur awoza na qualité on a c'est ça quoi voilà sko chic ina. C'est nous le baguette le roi Carlito, on a bobi le roi Carlito. Moi le roi Carlito. Ah, le là, vela, ngas ko la linga moni. Carlito yemba trop. Ba
bandeko nana melangai ya chane monso nalinga nesko na série sko wana na l'église tala mwana na pata na sambe molongali masumu na mokili tala mwana na pata na sambe nalela kimingi pasi na ngai esangaki moto moto apikisa ngai mo mpe nayaka José Nzita yalala Yesu kuzulu wa mota ungibuyi na bula bafa bana fuluka yabela moyo mubwana na siko nakola te ndeni taba kashe na okende Ferre. te wana nayemba yango déjà bayebi aza bon chanteur tokolobaka te tokoniaka te aconfirma déjà nayemba yango déjà nayembaka déjà Anake, merci. Nayebi ke toza vraiment moke sinapesa ata mbote napesi mbote kaka nde ezalaka komi na fin anake oyo bolelaki ye tozwi badetail mambo ebele etali ye na mama maison mare napesi mbote mingi na bana Belgique napesi peti nanga Vanessa Isinga Van Dodge napesi masa nanga Tony Mudianga oyo yango wana yo ebive nanga Dick Dikembers so na ye na France namoni Nanou Mondele très chic napesi mbote belé na maman na Kéron et Isaac cœur de l'homme napesi mbote mingi Nina Pembele Love Pembele Ritz Pembele famille Pembele Mobimba napesi mbote na Sandra Muteba lega Jenny Muteba batin clair esala zuwa teo nake kota Londres mame Mili Nzemba 13e apporte yo tozo émission tokabela pour mutakaba lora yo azati motema tous pepela mbetolo mame Mili Nzemba 13e apporte ngam na confirmant tokabela émission napesi mbote mingi na vela nga José Profa Kisimbi premier muto azaka soka lobi asalara vela nga José Profa Kisimbi premier depuis Londres so na ye côté Australie masalanga deki mafwakadi motema ya Nadia Ebenezer so na ke côté ya Ukraine masalanga Michel Mafuala oya ngwala soki to en Allemagne donc Sanda Muteba donc na bandele sous Sanda Muteba ça joue te soto ye Tigana Tigre Mulumba on la mettre Tigana Tigre Mulumba oya ngwala na pesi mbote mingi gradi mutu na biso chiffre 0 Roger Ngeleka depuis Texas chiffre 0 lettre O mokonza Texas oya ngwala apesi sumbote bato azebetaka émission la ndama makasi bato aze belé nyonso bolela émission bino bato olelanga Antonio Kauka le charma de la presse congolaise mobala zanga mando papa chéri na bango race de vainqueur soto cascade ka to sa musala bena nga César Ngadi club wa toujours la bossa inte Dani Bokombe Tsunami la femme du patron la femme des riches ya bino yango wana wazi kombote azela repessage petit nanga triple option la beauté la couleur et la lumière Maria Kauka petite sœur propre so naki nanga Afrique du Sud namoni Patrick Mpasula namoni Patrick Abassé le playboy so naki na Tunisie petit nanga Archie Mukongo na Gabon petit nanga Christophe Katen de l'artiste dobino tout Angel Bampele Dadi Mputu bino tout ya bino yango wana nasepeli mingi na bike tokutani mbala sima kande na lobana na bino Nanou Mondele très chic tokutani na mbala sima kande ngezalaka votre humble serviteur esbino